bandeko ya Congo Lokole news.com koyeba bino lisusu ebele pona kolanda bongo site na bino site na biso Congo Lokole news.com ya solo lelo na bengi ndeko sele po ete ayanola na mae makoleka na politiki ya mboka ya solo ndeko sele auti bongo na maladi auti kobima na l'hôpitalo asali be mikolo mibale kasi abengaki biso pamba te alingi aloba na makambo makoleka na mboka makambo oyo gouvernement to mbula matari ya mboka ebongisi pona ko réviser constitution de kosela lobite ya kovanda kimia te pe aya akabola bongo makanisi na ye na epeto kolobela mitune kolobama awa pona ye pona bandeko ba combattant eloko nini ekosangisa bino na ndeko sele ekolonga na kati ya mboka kati na masolo ya politique tokokundola nyonso wana na ndeko sele na ke kopesa mbote ndeko sele mbote mama bisengo ndeko sele boni nzoto santé na yo na moni uti na maladi kasi susi ya mboka lokola leka wa na lombango po lingi kozala na simate ya basango ya makambo ya mboka na yo. Ok, merci maman, santé pour le moment ça va mieux. Et que Nzambe Azanzambe a pessimisé makasi nzoto ezalaki vraiment malamu te tozalaki na hôpital mais na ba effort pe na mayele ya minganga tozwi mwa makasi mais na okoki koloba kovanda na ngai na ndaku eza pasi komona Kongo ezokenda kokufa yango nabaki tomeka koleka topesa mwa makanisi na biso kolandisama na makambo nyonso ya mabe oyo ezoleka na mboka yango moni na ye mais nzoto muke ça va. Matondo mingi mwana mboka esengo koyamba yo na Congo Lokole news tolo bila masolo ya politique to mambi matali politique kasi na lombango ndeko sele ezali susu ya kobomba te gouvernement ya mboka ezwi bongo mokano ya kobongola to kotala constitution na biso constitution soki batali yango to ba revoir ndenge balobi na français ekopesa ndingisa bongo na bao bakokamba biso ba continuer bongo kokoba kaka na kokamba biso kasi tokendaki bongo na eside epai wapi tosololaki na mwana mboka Martin Fayulu Madidi totuni motuna akoba ete opposition bokoloba nini na mambi makoleka na kati ya etelo na kati ya ngumba oyo elingi bongo kobongo la constitution mbula matari ya kwi bongo likanisi wana ndeko nanga sele ndeko honorable Martin Fayulu Madidi alobi nanga te eza lisusu likambo ya opposant kaka te eza likambo nde esengeli population nyonso akota kasi population akokota ndenge nini ntango leader abimite po akamba eto orienté opesa ngai yano révision ya constitution pona yo malamu to mabe et puis bino ba opposant esengeli bosala na ngonga oyo nini po ete likambo wana esimba to esimba te. Ok, merci maman Guidil. Je crois que koloba modification ou bien changement ya constitution eza malamu te ezala toujours mabe parce que bato nyonso bazosala bazaka bato mabe pe na bandi na loba ya moya nyonso Kabila ne partira pas par lui-même to na bopete aza kosala nyonso po avanda na bokonzi azosala nyonso po continuer toujours koboma ba congolais dans le bakayango to lo bakayango mais tango babimisi ezaka biloko bazale ko lo bayango ko sala yango na CCCC babimisi yango sikoyo na miso ya bato nyonso bayeba ke ezande wana parce que babanda déjà ko lo bayango Claude Machala aleka aloba yango ba Francis Kalou ba tout zolanda ba mende ba bosha babandaka baloba yango eyeba ki ke suka na bango ekozala toujours ba modifier constitution wana alors pour la biso pour la il y en a marre tolobi en tout cas le seul moyen ata ceux qui va modifier te musala o esengeli ba opposant basa les alliés ya ko conscientiser population congolaise ya ko la musabana mboka o tiko lo bawano ki ozalaki na décider le mona ndeko Martin Fayulu question na yo pe e ya no ezalaki ya ye ya ko zombisela ona lengo lobeke maintenant na lolengo nyonso bango ba décider pour na ko modifier to ko changer constitution réaction ya ba opposant ezanini mama réaction ba opposant e kozala nini lelo na moni ba opposant ba sangani na monaki IDPS tant besoin ba opposant il y a tâtonnement parce que tu évites qui est le vrai opposant
Et jusqu'aujourd'hui dans le Congo, tous en opposanté, tous en opposition. Ceux qui sont en opposition, ils sont opposants contre le peuple. Parce que ceux qui ont landé les locaux sangana na bango, na kolanda madame à tout moment, vieux Tshisekedi Atikala jamais quoi accepter Kamere. Ce qui est vrai. Tout le monde en 2011, Kamere Atikala jamais cédé par Tshisekedi. Mais il y a des gens qui ont élection. Mais nous sommes surpris à comment qui moi ya Tshisekedi Félix Tshisekedi ensemble na Kamere elongo na Martin Fayulu basangani basali loko na bango basala kawana babandaka na CVD bayongola CVD baye sauvons la RD c'est lelo basali clique wana basali mais na clique bango basali eloko esengela ki bango basali ezali na ba démarche nyonso bango bandi depuis andi malomalo dégage tout esengeli basangana nde pour na intérêt à peuple. Ce qui ont landé bango nyonso ti bazo sangana kana mais mutu na kati na bango za na ba agenda na ye bazo sangana pour intérêt communauté pour intérêt à peuple te bazo sangana pour ba intérêt na bango kamera soko mona bazo sangana azo kanga bana ba Martin Fayulu na ba bango wana eza pour ba intérêt na ye Martin Fayulu soko bazo sangana eza pour intérêt na ye nani mwana Tshisekedi ye wana le loi sia ye wana eza pour ba intérêt na bango maintenant peuple intérêt na ye eza wapi kasi papa pesanga eyano awa peko bakwi mokano ya kobongola bongo constitution kasi esengeli na bato kosala nini pamba te na ngambo mosusu balobi ifo soulèvement ya peuple esengeli nde peuple akenda na nzela kasi yo oyebi kongola aza moto akobanga babi peuple passif yazalaka kimia oyo babi pe ntango atombokaka makasi kasi na ye moko akobima te soki bino bai politiki bosungi ye te abima na nzela yango awa pe ko gouvernement evi mokano bino bokosala nini ekoleka to ekoleka te loi wana proposition ya loi wana bakovote na parlement bakotia mokolo to na sénat na parlement eleka to ekoleka te soki ekoleka te bino bokosala penza nini pona kosukisa eloko wana mama Gidi réponse na ko pesa yo ekoleka te na biso ki ekoleka na kimia nyonso soki olobi likambo ya soulèvement populaire nde musala oyo yana marazo sala crois-tu que koloba nyonso yana marazo ba Martin Fayulu ayokaka mote crois-tu que koloba nyonso zoloba oyo bandeko ya IDPS bayokaka mote na bandeko ya IDPS déjà papa Tshisekedi alobana biso tolola pungia ba bébé tozozela imperium yango oyo déjà Kabila kombi azoke déjà presque na suka ya mandat bientôt 2016 impérieux après 2016 après 2016 ils ont un mandat ya bien titi o ndega après tant que serment na mandat ya Kabila bango nyonso mandat ya bango aussi là na 2016 parce que tout ça a des gouvernements ce qui est vrai tout ça a des gouvernements ko ça un exercice mon condé ça la kate mais non et ça la te mais biso to yebike ya titi après ta serment iyo papa to kasi na bango nyonso 2016 mandat na bango esila lo biso to compter même pas na 2016 biso to lingi soulèvement populaire alors soulèvement populaire osala mandenge nini soki ba opposant wana soi-disant ba opposant soki basana bolingo ya peuple et le on essaie pas préparer peuple mutu na base na ye mama ndenge balobi ba modifier constitution soki le Martin Fayulu na ngambo na ye na eside asangisi bato na ye nani IDPS asangisi bato na ye basangani soki ya solo ba parti wana basangisi bato na bango ba préparer bato ba wiki tel jour to kuta na tel endroit to bandi manifestation na biso to lobi sikolo kwa to kuta ni boye to bima libanda to telemela eloko wana et osala matin parce que bango nde baza ba leader d'opinion baza na ba base baza na popularité mais la base c'est la nini soko la ndenge mala bango zakaka atoboyi ko exciter ba peuple na nini or constitution na biso lobi partout dans le monde babike soki mibeko wana ezali contre intérêt à peuple yemo kwa sana na droit de se soulever malamu nde kosele toko babongo na babituna na biso kasi nde kosele ape na mboka bakoloba pe makambo na ntina na yo
balobi ndeko sela azovimba ndeko sela azotia motu makasi akoloba akobanga te akotanga eloko na eloko na nkombo nango pamba te ye aza bongo na lisungi ya bacombattant balobi yo na nsima na yo nde bacombattant bakotinda misolo bakosunga bakopesa bongo mpifoto makasi to pouvoir ya koloba likolo makambo oyo bango bakoka koloba te ntango nyonso bakoluka mama Gidile mwa moke obombaki ofuti opupoli pouvoir balobi nde bato baza nsima na yo bacombattant na biso ya poto. Mama Gidile nabandi eloko wana ezoloba matro nazokango mingi na Kinshasa wa partout esika nazotambola ezoloba et nde yango mpe ezosala lelo ndeko Celestin azala na insécurité mpona nini lelo nayebi te ndeko nini combattant soki balobi ke nazozwa soutien ya combattant par rapport ya bafélicitation parce que tout le monde m'appelle ezalaka ndeko Celestin félicitation na eloko ozosala merci mingi banda kala to banda koluka bato bakobunda lokola yo na Kinshasa bakobenga bakutu Lumumba bakokomelanga Lumumba asekwi balobi bango nde bakopesa o misolo bango nde bakosunga yo oya moni ke na bandeko na biso nyonso bacombattant ya diaspora oya moni esi atindeli ndeko Celestin 300 euros 200 euros 1000 euros atombola mosapi si bazobenga lobake mama Gidile ndai natindelaki ndeko Celestin 1000 euros po asala mosala azosala bakobenga tout le monde babengaka mbangu kobenga baza ba champion bazobenga tout moment félicitations mais nani esi atindi ata baloba parce que nazoka komi koloba ba tellement trop nani oyo esi atindeli ndeko Celestin même 200 euros yango atindi atia ndeko Celestin 200 euros yango wana bakisa kende na commune ndenge okendaka mpona bacampagne oyo éveil patriotique 200 $ yango kino kosala nazosala mona bamoyen de bord mama opération Kitunga pe ye awa ko balobi bwe bango pe basala batinda pe mbongo na opération Kitunga c'est ça o kitana ba descend samba te mokano oyo ozwi ya ko bongo la constitution na mangala to na lingala ona kolakisa ba imboka mobeko likonzi e koloba nini na tina na moto to na mwana mboka esengeli na misolo po yo kitana ba base na yo to na RDC mobimba to kaka na Kinshasa o eza monene esengeli na otambola e ko senga misolo loko ana mboka na biso Kinshasa bato bakoloba ke ndeko Sele aza na lisungi ya bacombattant ndeko Sele akozwa misolo eko uta libanda occasion yango oyo pe koloba na bango loko ape komi boye batindela ope misolo yango mais c'est ça maman Gidile ba accuser opamba te mais okwa pe misolo soki ezalaki ke nazozwa mbongo est-ce que tokoki kosala liso opération Kitunga soki ezalaki déjà mbongo yaka nazwaka mbongo soutien ya bandeko na biso bacombattant tokoki kotia opération Kitunga te tolobaki ndeko mo nyonso esika azali azwa ata 2 euros na ye 10 euros na ye atiela biso mpo esunga biso na campagne ya éveil patriotique nde mboka soki na danger congolais yango akolamuka ndenge nini congolais azalaka informé te bato baza censé koinforme oyo baza na bainfluence makasi na baparti na bango bango wana baza na bango na nsima baza kosala mpona baintérêt na bango maintenant biso todeside tolobi mpona mboka na biso tokokufa mpona mboka na biso tozwi décision ya kokota biso oyo tozosenga tolobi ndeko aza meme na 10 euros ndeko aza meme na 100 euros atia na Kitunga wana atindela biso comme ça na babiloko wana soki tosali ata descente tokiti na commune moko ndenge nakitaka na bacommune wana tu sais soki na dépensaka combien nakitisaka média okovandisa bato bokolua esika mpo obanda kotangisa bato oteya bato nde mama na ngai mbongo wana eutaka wapi to naza kosakrifie makambo mosusu ngai nazosala personnel mpona kobunda bitumba oyo nani azopesa ata different yango tolobi soki bazali penza bato oyo ya solo na ndenge balobi bango baloba tozali koluka moto akobunda na centre na Kinshasa sur le terrain tozobunda bazomona yango eza teke non nazo kobatama na nsima yango wana omoni problème to wana ngo na Congo na biso yango omoni bato soki moto abandi koganga arme oyo mais Kabila aza nango ezali kaka ya kofragilize babundaka ya solo mpona nini bayebi ke toza na mpiaka awa toza na mbongo te moto anataka bana koganga ale bakobenga ye babi te yozwa oyo zwa different oyo fanda kimia yango ozomona soi-disant bato bazotelema mpona kokunda bazokende facilement parce que nzala me biso tolobaki quelque soit souffrance quelque soit nini tokotrahir te mama Gidile oyebi yango bien combien ya baproposition oyo tozozwa awa combien parce que nalobaki soki eza mpona yango tant mieux kutu nakanga monoko navandaki nazwa
kaniaka pona ko trahir ici mboka nanga niet. Mais na nzela ya opération kitunga ndeko ya Monique, il est vrai combattant, ça na souci à kobunda penza. Pona mboka na ye, bitumba ba bundi libanda c'est bien. Malgré le baso traité ba ngolo kola ba délinquant, le lo na monaki ba ça qui ceux qui ba bengi ba diplomate ba lobi de n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous avez informé la makambo. Oui, on a informé na biete ba bengi bongo ba combattant ba délinquant, mais yo ndé na pesi o maloba pona moni aussi ozwa ki li lo ba continuer. Alors ki banini par rapport à moi qualificatif o ba pesi na ba ndeko na biso ba combattant, le quoi ba délinquant, le quoi ba terroriste. Mais c'est Kabila, je crois qu'il a tambolaki, Mikolo Nyonso, na komelaki ba diplomate o ya bengisaki. J'ai déposé la lettre dans l'ambassade de Sabango, base en considération de ma propos irresponsable au M. Kabila Zolo. Bandeko ba combattant bazo bunda. Pourquoi bazo bunda? Pour la nini lelo, Congo ba combattant ennemi. Mais bazo combattre nini? Bazo bunda parce que ma mère la mission est occupée. Kabila faut li porte na ba Rwandais. Nani aide à côté. Bazo kota butu pe moi. Par-ci par-là, Mikolo Okaka bauti ko kita na aéroport Ndolo. Ba kita na aéroport Ndolo. Ba Rwandais. Ntango ba sali expression ya Brazzaville. Ba continue na nzela maluku. Lelo na sali sawo misuba comme tiba kota lac de Marvalais, ba kota ki mwenza. Oui, toka ki pesango eteza na ba Rwandais mosusu ba komi déjà na lac ya Marvalais tozui na conditionnel to affirmer na nute mais to ki pe ba sango. Et puis bitumba pe na ngambu ya Nord Kivu Masasi betaki et Masasi beti affrontement tout ça Kabila cherche ya kovanda na bokonza linga c'est même mbutu na kati ya mboka. Lokola bandiko toucher makamba constitution na ti omona trouble ya guerre wana kozonga lisusu. Poni na loba ke moyen akende zate. Maintenant où est ba opposant? Alors bandeko na biso ba combattant bazo kunda po mabele na biso sa occupé. Yo kanti ba kovanda kuna suka. Seko. Ba na posa ba ya awati. Mayelo ba ke kotanga kuna. Ma misala o basali possibilité ba zifu ba ya kosala misala na mboka na ba. Ba koya ndenge nini? Mboka eza occupé na ba Rwandais. Mboka eza occupé na ba étranger. Yango na moni ba combattant ba koma ko bunda. Ba bunda baza ba terroriste, les vrais terroristes numéro 1 c'est M. Kabila. Il y a ko terroriser la population congolaise. Il y a un Congo en otage. Ceux qui vous trouvent un terroriste, c'est bien lui. Il y a un terroriste. Atika ko traiter ba combattre ba terroriste, ba diplomate, ba pays wana nyonso mutu moko tamika kotia ba combattant mal à l'aise. Atika ba combattant à l'aise, bazo bunda lit moko noble. Et ça va état de droit, batika ba combattant au contraire coup de ce qu'il pas féliciter bango parce que bazo bunda pour la démocratie, bazo bunda pour na mboka na bango. Ambassade de pays oya komika ko toucher ba combattant illégalement, to ko tumba da drapeau na bango, to menacer bango de to saki na Brazzaville. Mokonzi ya ko tumba drapeau de conseiller azali ne wana likambote kasi de conseiller to kokoba ya solo beti penza c'était makasi ba simba bongo ba combattant illégalement te au beti c'était au tikaki mikanda et na ba ambassade pour na koloba ete ba propos au président de la République à lobby concernant monsieur Kabila à lobby concernant ba combattant ba diplomate ba zonga en considération te po eza nango masolo ya malamu tendenga yo lobby kasi to komi na suka yo beti c'était au bundeli bango yebisa pe bango po mbala eleki opesaki numéro ya banque na moi erreur moke na pesio maloba opesa moi rectificatif o bakisa o ezanga ki po ete virement pona opération kitunga esalema na lolenge elongo bani ozape na liloba suka olobi poto sukisa na mokolo alelo. Donc maman ndenge na lobaka tango nyonso liloba suka ezate parce que tant que M. Kabila aza ko occupé Congo na biso na ba ndeko na ba étranger ba Rwandais liloba suka ezate to continuer ko bunda toujours continuer campagne je crois bientôt to lancer déjà nini ya campagne éveil patriotique numéro to pesaki ya compte ba de ko belé ba benga ki bazana volonté posa wana ya ko pesa ba bito zanango cette fois-ci to za ko agir to ko pesa mais numéro ezalaki na moins je crois que na bande filante par mona yango ezoleka na émission na ekubando leka wana Congo lokole ba mona yango numéro yango wana batia oyo bazali na yango soki pe ba moni ke moyen ezali te zaka na nzela ya banque te ba wi kotia ba wi ko benga bazana ba coordonnées bazana kombo nyonso ezali ba bengi batia ko ba kotia et permettre biso to évoluer population ko tele mananzela maloba te
kaka boye tozoleka tozoloba te population kotelema na nzela ya kosolola na bango tovandi na babase tozoprépare bango na nzela ya maloba te na nzela ya koganga te tobanda koganga kaka parce que ndenge tozoloba boye eza na bisika mosusu courant ezalaka te balandaka biso tozosenga tokita sur le terrain kokita sur le terrain fosangisa quartier mobimba bagene oyo baza na nzala mais yebisa ngai ndeko na ngai nga na koki kovandisa lelo 1000 personnes nasangisi bango na lobi na sisi na kei mwana ndenge ntango akoya bato oyo bayini ya Congo baparti oyo ya bayini ntango bakoya baye na bakaniaka na bango bazwi mbongo na bafinanse parce que basi bayebi deya congolais asedaka mingi likolo ya mbongo oyo nyonso nga na koloba ekotombe kadik te ozala mai alors tobunda ensemble numéro ezali wana oyo azali na posa ya kotia atia yango ezoleka wana na sie bazomona yango coordonnées ezali bengata tana ba agence tokozwa yango tokokontinue neti na biso malamu mingi tokomi penza na suka ya lisolo nanga ya mokolo ya elona ndeko sele o azali bongo président ya mouvement ya révolution yonama ndeko Célestin Biolika dite yende na yambaki poto beta mambi matali bongo politique ya mboka to ya ngumba Congo Kinshasa na biso Congo RDC na biso tokomi penza na suka ya solo ndeko o nyoso alingi kotinda mwa lomea na ye na compte ya opération Kitunga bota la bande passante et koleka bongo na sewana eza na précision na soso kotindi mwa lomea nao e kosunga ndeko akita bongo na terrain a sensibiliser a bimisa bato libanda pona mboka na biso ezwa solo bosomi ya solo na profiter na occasion ya lelo na souhaiter un bon anniversaire na maman nanga azo fêter anniversaire na elobi maman Béatrice. Joyeux anniversaire na yo na lingio mingi po yo botanga ndele lo mutlié moninga naza vraiment reconnaissante yango na mingi ya koloba na te na lobino maman je t'aime beaucoup. Joyeux anniversaire à toi ma maman chérie na pesi lisusu bongo merci na Marianne Mafolo oyo azui ba image oyo sala oyo a monter émission oyo na bosanité bandeko boko benga biso wana na moni picho pacho asotali konko de Norvège na moni Rikine Niala na bosanité Flori Balekomoso na bosanité Laetitia Bisengo ma petite sœur na bosanité Christian Ndissou merci na ba internaute nyoso bozwa kingonga na bino pona kolanda congolocolenews.com na kutani na bino na numéro mosusu kaka na mambi matali politique tokokutana na ba politicien tokosolola pamba te tokopusa na bongo pene ya 2016 eza lisusu tango tokotika tante bo excusez redondance to tautologie eza lisusu tango tokotika ngonga te eza te tango toluka ba politicien tolobela bango na lolenge esengeli merci na Flori Balekomoso kolandanga depuis Japon merci mingi na bapel na yo nakutani na bino nyoso mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino na lingi bino mingi tokutani na émission mosusu tokolobela mambi ya mboka pona Kongo na biso tokovanda kimia te pona Kongo na biso tokoloba botikala malamu merci.